mutu moko na yesu ko fortifier lisusu na biso que non kotia elike na bato ya mokili te, kotia elike na ton ya bato ya mokili te, kotia elike na pensée ya bato ya mokili te. Yo, il faut vivre na ton ya nzambe. Ton nzambe zani eza kairos. Bien-aimé, dans le kairos, toi tu vivras le merveille de Dieu. Lorsque Dieu décide de te bénir aujourd'hui, bien-aimé, qu'il plaît, qu'il neige, que le diable soit 1000 fois diable, le plan de Dieu va se réaliser dans ta vie parce que toi tu vis dans les calculs de Dieu. Bien aimé, na kairos nzambe, toi tu vas rien forcer. Na kairos nzambe, yo ko bunda lisusu te. Souviens-toi, il a dit dans ta parole, j'ordonnerai à la bénédiction de te suivre. Peu importe circonstance aux anango, mais soki kaka lelo, ozu mutema na yo, o se détourner na ton ya bato mokili. O se détourner na ton ya bato o ba prometto eloko. Ozu mis no tomboli na ngomba. O bandi ko tala kaka mutu atindo na sa mokilo. Le créateur a créé. Oh, moutomo qui la salle a été. Shalom, peuple de Dieu. Balandina biso nyonso ya tolo na se. Tikete nzambe apambola bino partout dans le monde sika bozwami, en Asie, en Amérique, en Europe, au bozuli baku malamu ya kolanda biso lisusu. Tika nzambe wana apambola bino, tolingaka bino mingi, vraiment to porter bino à cœur, ndenge bino pe bozo porter biso à cœur. Nzamba lola akanisela bino, akota makambo na bino. Natango lelo tomemeli bino lisusu message moko fort oyeye pour sauver ngana yo na temps de la fin au biso tozali. Mais avant tout obanda to ki kopesa na nzambe wana merci na temps o accordé biso na souffle de vie o apesi biso asali biso sungolu to yokana to monana mingi bakana ki komona ngo bazwaki ton baziton anate mais biso nzamba asali biso grâce yango place ozwami okangi misu na yo to bondeli na kombo na Yesu. Tendre Père Papa toye lisusu kopeso merci na nyonso éternel Jésus pondimi lisusu tokutana na bana na yo na nzela ya chan muneno eza ya tolo na se o nyonso o tolobelaka kaka maloba na yo yango o nyonso akolanda biso éternel Jésus tikete yo pe olande la vie na ye okota makambu na ye éternel Yahweh Dieu de grâce. Message ya journal lelo Yesu eza la ouverture ya porte pona bato ebele o bakozwa libakwa kolanda biso papa tikete gloire pe faveur na yo ezonga lisusu to tiki temps o tozo passer yo banda na biso lokola alpha acheminé na biso lokola Emmanuel pe succès biso lokola Oméga éternel Jésus la gloire et la faveur et kozonga lisusu na kombo na yo to pamboli kombo na yo pe to commission dans le nom puissant de Jésus amen. Oui bien aimé quand na bandaki koloba nzambe wana apambola bino bato nyonso bazolanda biso vraiment tikete nzamba lola akanisela biso lisusu tongo lelo to na message o nzamba tindi biso to lobela lisusu yo muto o komi désespéré yo muto yo o lembi déjà yo muto zo mona makambu ezo simbate yo muto meko lukyo zuite mais na journal lelo na le message moko malam o nzamba tindi ngana ebisa yo Dieu m'a dit tu es dans son temps. Donc ce matin, nous allons parler dans le temps des dieux. Bien aimé, laisse-moi te dire une chose. Tant ya batu et pesa que l'autre côté. Na tant ya batu ezaka na déception. Na tant ya batu ezaka na oubli. Na tant ya batu ezaka na ba complication. Mais je suis venu te dire que biso loko mo OK na tant nzambe et loko eza e wazar ezala kate. Na tant nzambe lorsque tant nzambe e beti na vie na yo bien aimé, o mato kita o ko forcer l'autre côté. Oh nyonso bande ko luka na temps ya batu et pesa mela ki oteme na temps nzambe eza capable ya kopesa mela aza capable ya kopesa parce que tu es dans son temps bien aimé. Voilà pourquoi nous allons lire dans le livre de Genèse le chapitre 49 du 9e jusqu'à 15e verset. Nous lisons au nom de Jésus. Alors le chef des champions prit la parole et dit à Pharaon, « Je vais rappeler aujourd'hui le souvenir de ma faute. Pharaon s'était hérité contre ses serviteurs et il m'avait fait entrer en prison dans la maison du chef des gardes. Moi et le chef de Panétique, nous eûmes l'un et l'autre une songe dans une même nuit, et chacun de nous reçut une explication en rapport avec les songes qu'il avait eus. Il y avait là avec nous un jeune homme hébreu, esclave du chef de la garde. Nous lui racontâmes nos songes et il nous expliqua. Les choses sont arrivées selon l'explication qu'ils avaient donnée. Pharaon me rétablit dans ma charge et il fit pendre le chef de Panétique. Pharaon fit appeler Joseph et le fit sortir en hâte de la prison et c'est en prison. Il se rasa, changeant de vêtements, et se rendirent vers Pharaon. Le verset 15, Pharaon dit à Joseph, je y ai un songe, personne ne put expliquer, et je prie
que toi tu expliques un songe après l'avoir attendu. Joseph répondit à Pharaon en disant, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Là où tu es, est-ce que tu kobete lanzambe maboko? Bien aimé, toi tu kotanga dans le livre de Genèse 49, du 9e jusqu'au 16e verset, bien aimé. Ars bazo bete la biso l'histoire, il y a un jeune homme moko na kombo ya Joseph. Mais avant tout, quand on a profondeur, on a expliqué d'abord temps et zanini. Pendant qu'on a défini temps, le col à transport, ils ont même biso na destiné na biso ya lobby. Tozala ki lelo toko ma lobby. Ni ne ko sala ke toko ma lobby exactement. Dès ko sala biso toko ma na lobby na biso. Or temps est composé na ba minutes, na ba secondes et na ba heures. Quand on attend, tozo faire composer biso na le passé, le présent, na le futur. Nous sommes englobé temps. Mais la carte temps, nous avons deux formes de temps. Nathan o to bengi chronos, pe Nathan to bengi kairos. Tant to zolo ben na chronos. Chronos c'est quoi? Chronos est à temps. O to vivaka normal. En Ecclésiaste babi, chaque chose a son temps. Au Ecclésiaste ils ont expliqué biso, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour s'aimer, il y a un temps pour arracher ce qu'on avait s'aimé. Wana ezan na temps oyoyo, bazo expliquer biso na kati ya chronos. Bien aimé, chronos eza temps o eza ko se définir na le passé, eza ko se définir na présent, eza ko définir biso na futur. Ya lobi na biso o ekozala, lobi na biso na o ekozala. Bien aimé, dans chronos yango tozo mona eza biso de lelo tozo vivre na chronos pourquoi tozo vivre na calcul ya batu. Na calcul que non, moutou peut-être a prometté que l'eau comme un lobby. Mais et comme le lobby wana bien aimé à réaliser en côté. Wana tout ça na kati ya chronos. Et selon il va penser na selon ma 2 jours ya biso moko. Tout ça vivre na temps ya nzambe te. Tout ça vivre na temps ya biso moko batu. Au côté qui demande d'emploi moko boy. Obi te ba ko répondre après 2 jours, après 3 jours. Wana eza na chronos, eza na temps ya batu. Ba pesio peut-être moutou muso a prometté que mbongo ya ka lobby wana ko zo mbongo. Bien aimé, tu vis dans le chronos, tu ne vis pas dans les kairos. Et c'est différent, na muto azo vivre en temps et en zambe, bien aimé. Aujourd'hui, ozo vivre ma kambu, ezo sepelisa yote. To ozo vivre ma promesse moko na kati o muto alaki azo réaliser ngote. Bien aimé, parce que yo ozu kaka mute mano mobimba okotisi na kayo en attend ya chronos wana. Toi tu vis par rapport ya chronos wana. Or biso na sa mokili tozo vivre selon ba calcul la batute. Bien aimé, quand tu ozo vivre na calcul la batu et comme mélange toujours déception. Muto ko promettre le lo bien réaliser ngote. Nous sommes promettre les lots, à promettre on a 15 ans, on a 20 ans, mais comme il 20 heures, a su problème moko. Donc on tozo kanga batebele bando kina vie, mutu ana promettre kinge loko boy, mutu ana lobaki osalanga loko boy, azo réaliser ngote, to boti si jalousie, to boti si en nakati na biso. Bien aimé, ce n'est pas question ya mutu ana asala ni. Pourquoi? Parce que Yosa s'est confié plus na mutu ana. Or David nous a dit que non, je lève les yeux vers le montant d'où me viendra le secours. Yo muto viva selon chronos bien aimé, ne ko ebiso na tangwa le loto na pokwa le lo muto solandanga. Il faut pas vivre dans le chronos parce que chronos c'est koleka nango bien aimé. Chronos c'est ça le lo lobi wane koleka nango. Mais le lo ne ko pesa mutu moko elikia. Mutu moko ne su ko fortifier ndi susu na biso que non, kotia elikia na bato mokilité. Kotia elikia na temps ya bato mokilité. Kotia elikia na pensée ya bato mokilité. Yo, il faut vivre un temps et un nzambe. Toi, nzambe zani eza kairos. Bien aimé, dans les kairos, toi, tu vivras le merveille des dieux. Lorsque Dieu décide de te bénir aujourd'hui, bien aimé, qu'il plaît, qu'il neige, que le diable soit 1000 fois diable, le plan de Dieu va se réaliser dans ta vie parce que toi, tu vis dans les calculs de Dieu. Tu vis dans les chronos de Dieu. Il y a une maman qui est en train de me regarder. Il y a un papa zola nanga na tango lelo. Ne ko ebiso na poko lelo que ozo vivre na temps ya nzambe. Et comme il attend o vivre na chronos ya bato mokilité, mais comme il attend oh yo il faut vivre chronos kairos nzambe. Bien aimé na kairos nzambe, toi tu vas rien forcer. Na kairos nzambe yo ko bunda lisusu te. Souviens-toi, il a dit dans ta parole, j'ordonnerai à la bénédiction de te suivre. Peu importe circonstance aux anango, mais ce qui kaka lelo, ozu mutema na yo, o se détourner na temps ya bato mokili. O se détourner na temps ya bato o ba prometto eloko. Ozu mis no tomboli na ngomba. O bandi ko tala kaka mutu atino na sa mokilo. O ko obi tu na kaka le créateur en créé. O mutu mokili a sala été. Obi nzambe lelo na zana posa na vivre na kairos. Bien aimé, o mato kita. Toi tu vivras la main de Dieu. Toi tu vas prospérer. Toi tu vas vivre le miracle de Dieu. Pourquoi? Parce que ozo miliki na kati ya yo moko mais ozoli kende panzambe. Bien aimé na kairos, bien aimé, tu vas rien forcer.
Na kairos kama boko echola kio, kama boko efinga kio, kama unoko elobaki mabe pona yo. C'est le même bouche là où ko témoigner les sous grandeur en Nzambe na faveur na yo. Kama kolo etambola qui peut détruire yo. Mais lorsque tu vas vivre dans les kairos de Dieu, kaka makolo wana bien aimé et ko tambola peut penser sangono ya malamu. Ne vis pas selon ba calcul la bato mokili bien aimé. Moutako promettre lobi akufi. Mais Nzamba na biso akufa passé quoi. Lorsqu'il est ressuscité, il est ressuscité avec toutes les promesses o ya pesa biso. Mutu moko azolandanga na tango oyo. Au passé na ba moment moko très difficile. Au passé na ba moment moko ya pasi ya koleka. Mais lelo ne ko rassurer yo que au koti na kairos, au koti na ton ya Nzambe. Koti sweli ke pa muta mokilité parce que ya koleka, ya ko réaliser ba promesse na été. C'est le même cas na histoire to chu kotanga bien aimé histoire à Joseph. La Bible nous dit que Joseph était esclave dans la maison de Potiphar. Pourquoi comment qui esclave na kati na maison de Potiphar? Parce que bande connaît bateka kié. L'histoire, je connais que tout le monde connaît l'histoire de Joseph. Mais na fungolo pensé moko na kata histoire wana. Joseph était le plus aimé de sa famille. Papa na ya linga kie makasi. Maman na ya linga kaye parce qu'azwa kaye na retard. Mais le problème ezaki à Joseph te. Le problème ezaki à bandeko na ye. Parmi bandeko Joseph batikala ko linga Joseph te. Pourquoi? Parce à cause de loko ezalaki na kata Joseph. Peut-être Joseph s'est négligé bande comme le loko wana te. Mais papa Joseph na bande connaît bande comme le loko. O ezalaki na kati ya Joseph. Joseph papa na ya linga ke mingi. Mais loko moko bolingwa papa na e ememaki Joseph na gloire te. Mais en ya bande konae ememaki Joseph bien aimé na kati ya gloire na e. Oh yo pozo traverser dans moment lelo. Bien aimé, peut-être que zo mona tu es rejeté, tu es humilié. Humiliation les appoints même on a gloire na yo. Humiliation les appoints même on a réussite na yo. Humiliation les appoints même yo na lobby na yo. Des fois tu te dis moi na eu ba déception trop na vie. Bien aimé déception ne ye peut rendre yo forte et rendre yo fort. Pour lobby na yo et ça la témoignage moko ya munene. Kaka na déception leki nango Nzamba continue lo mwasi moko. Nzamba continue lo mobali moko. O akoya ko longola déception na vie na yo. O akoya ko longola passion yo mona ki wuta ba temps ebele bien aimé. Joseph peut pas déconner ba inaki Joseph na. Mais tellement qu'il avait la gloire de Dieu en lui, tellement qu'il avait de promesses de Dieu en lui, Dieu a cherché un moyen de canaliser cette bénédiction-là. Dieu a cherché un moyen comment il peut encore relever Joseph. Ses frères ont eu le pensée, Yakobo Maye, à cause, il y a ma promesse. N'est-ce pas qu'il y a déception, il pensée à Kobo Mayo. À cause de la gloire moko eza pembeni. Mobali moko azu penser à ko détruire mutemano na cause ya choc. Ya ba choc. Azomona peut-être lobino eza munene yo na ye simbate. Yango lelo lingi a décourager lembiso pour yo po perdre espoir. Olati souci ememo na AVC ndeko nanga mwasi. Souci comme memmo lelo kufa. Eza na bato ebele ba kuzo kufa na ba promesse Nzambe na kati. Bato ebele bazo kufa. Parce qu'elle a réalisé toi Nzambe. Pourquoi? Parce que Allah t'a qui souci, Allah t'a qui likamoko est affecté. Mais je te dis, ce soir bien aimé, yo mutozo yo kanga, ko désespéré te. Il y a encore de l'espoir. Même si Nathan bato mona quel l'autre côté, mais je te dis Nathan Nzambe, oh mato kita toi tu verras quelque chose. Bien aimé, ses frères, ils ont eu l'idée, Yakoboma Joseph. Mais moko a eko sauvé. Moko a eko sauvé, eza lokola nga pena na pokwa lelo. Peut-être un problème moko e comme la que linga ke boma yo. Mais moko ngo o ya ki ko sauver ezaki riban, azaki na pensé. Ba ebisi bango to boa ke même na kata citerne. Il avait de penser que so ba boa ke na kata citerne, moko ya abimise na citerne na zongi saye. Mais Nzamba mona ki ezala ta zwa ke na kata citerne na zongi saki ene linga ke silate. À chaque fois balinga banda ko mona ye. Balinga banda toujours ko projeter ba projet moko malheur pour na vie na ye. Bien nga pena na pokwa lelo ko la ruban. Na lingi na longoloka a place moko ba kotisa kio. Na lingi na longoloka na libulu moko deja batika kio. Na lingi na longoloka kana kati ya trou moko deja kota ki deja na kati. À cause de déception, à cause de makambo mokili, à cause de chômage, à cause de blocage. Au kota ki deja na kati ya libulu moko boy. Leo na yeko bimisa yo bien aimé. Pona komema ona ton ya Nzambe. Pona komema ona kati ya gloire à Nzambe. Pona komema ona kati ya destinée na yo. Toi tu as un destiné meilleur. Toi tu n'es pas appelé à souffrir. Toi tu n'es pas appelé à avoir plein de souffrances que tu es en train de voir. Le problème aussi c'est quoi? Parce que yo moko mikoti sa ki Nathan ya bato. Bien aimé, il y a arrivé Nathan moko erba boa ke na kati ya citerne. Balingi babo maye, babi non to boa ke na kati ya citerne. Après quelque temps, ba moni
Batouazoleka. Babi non, ils ont eu l'idée. C'était pas eux qui avaient cette idée-là. C'est Dieu qui l'avait poussé. Nzambe na kota ki na kati na bango pour que bazwa idée à côté kaye. Bien aimé ça le kolanga na opé. Tolinga ki to kufa na baton moko boy. Tolinga to kufa na circonstance mon boy. Mais tellement qu'on a de projets de Dieu, tellement que tous en a calculé en Nzambe. Nzambe a créé les biso circonstances moko boy. Yango comment on a tes circonstances sur tous autres travail na ngwe c'est pas diable non. Peut-être Nzambe azolukanzela moko alingi a canaliser okoma na lobi na yo. Bien aimé soki yo mona na nous souffrance té. Lorsque ozala na gloire, peut-être muninga moko yo lela. Tellement que le cas on attend en souffrance té, peut-être okoyoka passe muninga wana té. Mais yo muto le cas de gens nzela souffrance bien aimé. To muninga oya kolelela yo eza école. O Nzambe alekisio parce que lobi to lobi wana yo kosunga bato ebele. Et tant bato ba kolelela yo bien aimé. Yo peut kozala na compassion wana. Yo po ozala na amour wana ba te nzelo bango baleki ngape na leka na nzela wana donc ngape na ebi passe ya nzelo baninga ba oleka oko sauver bango na mutema mobimba. Dieu savait que non, l'Égypte aurait besoin de ce Joseph là. Il savait aussi ce n'était pas seulement l'Égypte, mais ses frères, ses sœurs, sa nation aussi aurait besoin de ces Joseph là. Voilà pourquoi il faut même na mboka moko ko ma gloire. Non pas seulement ya yé, mais o ko la gloire, ya famille na mobimba, ya libota mobimba, pe ya nation mobimba. Je suis venu dire à quelqu'un que non, pas sur les kanango, c'est un temps et les kanango déjà bien aimés. Et je sais ta bénédiction n'est pas sectorielle. C'est pas seulement bénédiction qu'on vivre en contre mon côté. Les pambolo zanangoza pour que toute la nation, pour que RDC, Europe, Asie, pas bénéficier bien aimé. Na bénédiction on zambatia na katinao. Maëlo on zambatia na katino. Et ça pour te belé pas bénéficier nango. Voilà pourquoi on ne néglige pas tout le temps. Qu'on négligeait tant haut aux autres traversées et c'est écoles en Zambie. Bien aimé, il arrive que Bateki Joseph. Place Baki Batubasomba qui Joseph, comme en Égypte, Bateki est l'issoussou. Des fois, tu te demandes pourquoi papa Snangeza continuel. Bien aimé, et ça continue parce que ta gloire aussi est continuelle. Et ça continue parce que gloire na yo pe ezala munene. Bien aimé, so ozui libanga muke, obambi nango na nzete ekukitselo pe banga muke. Ekitselo manga selo ya poa pe ya libanga wana. Mais so ko ozui libanga munene que bambi bien aimé, so ko zaki peut-être na besoin manga moko ekukitselo peut-être 7 manga parce que ça c'est selon grandeur ya libango memi. À chaque fois je dis, ba problème otokuta na nango et l'aksara ke lobi na biso pe ko la meilleure. Bien aimé, problème ozokuta nango lelo esu ki so na nzela te. Bateki Joseph, place Bakendeki na Joseph, Bateki Lissousou bien aimé. Il est devenu l'esclave de l'esclave. Lui qui était d'abord l'esclave de ces gens au Basomba qui est. A comme sous esclave, il y a place sous Bateki là qui est. Bien aimé, mais ce que j'ai aimé c'était quoi? Bien aimé, par rapport à Tawana Abadi Jakoko Tanaton et Nzambe. Place Basomba qui est. Bien aimé, la Bible nous dit que non, lorsque Joseph est arrivé, la maison de Potiphar commence à prospérer. Potiphar a constaté que non, depuis que j'ai eu ces jeunes hommes, dans ma maison a commencé à prospérer. La Bible dit tout ce que Joseph faisait dans la maison de Potiphar, c'est là et qui a prospéré. Mais toi aussi tu es un canal pour plusieurs. Tout ce que toi tu feras, tu vas prospérer. Ton mari sera prospéré. Tes enfants prospéreront. Pourquoi? Parce que toi tu as la couronne. Toi tu as la grâce de Dieu. Toi tu as la faveur de Dieu. Toi tu as des promesses de Dieu. Promesses il faut se réaliser dans la vie. Bien aimé, il arrivé un certain temps. Moi c'est Yaya Potiphar. Alinga botola. Ou ezala ke sous lamba o bango moko balatisa ki Potiphar. Bien aimé, c'est bien. Ba botola biloko nyonso tout bazwa yo. Ou te pe banne kone, ba banda ko kata bilambo papa na ya pesa ki. O bilamba papa na ya pesa ki e suka ki ka wana na mboka na bango. Akome su na kata na kwa Pharaon. Moi c'est Yaya Potiphar azoluka lisusu abima na e bien aimé. Joseph avait refusé. Pourquoi Joseph avait refusé? Parce qu'il savait et le koni na zana onakati. Bien aimé, yope, ne ko ebiso na pourquoi lelo, côté katelo ko zana onakati à cause de la souffrance. Ko désespérité à cause de problème. Ko lembate à cause de circonstances autant bien aimé. Tu es dans le calcul des dieux, tu es dans les temps des dieux. Peu importe ma kambozo kutanango, toi tu es dans le plan des dieux. Toi tu es dans les promesses des dieux. Nazomo na maman moko azo se poser ma question. Nazomo na papa moko place aza ko se déranger. Azo ebisanga na to ya Nzambe mais non vivre ba promesse on Nzamba lobate. Oui, tu vis pas ça. Pourquoi? Parce que tu es un peu ignorante. Tu es dans les temps des dieux mais ozo pesa motema no pas Nzambe te. Tu te laisses, tu as lâché, donc ozo lâcher makambu facilement. Ozo ko abandonner makambu facilement. Pendant que tu es dans les temps des dieux. Bien mais lorsque tu es dans les temps des dieux, il faut persévérer.
Dans les temps de Dieu, ce qui nous demande, ce qui nous suscite, c'est quoi? C'est la persévérance. Lorsque tu es dans les temps de Dieu, il faut être persévérante. Il faut persévérer, kaka. Même si le lot est simbité, même si le ben est simbité, mais tellement que je suis dans le plan de Dieu, naebi keko simba. Peut-être maman moko azolandanga, toi tu me dis je suis dans le temps de Dieu, mais pourquoi problème boezo komelanga? Bien mais problème on ezo komelo le kinzambete. Nalingi na pourquoi le sa problème que toi tu n'es pas plus grand que mon Dieu. Mon Dieu est plus grand que toi. Na yesu ko rassurer que problème na yo nzamba za likola problème no problème ne za likola nzambete. Bien aimé comme il attend moi ça Potifar azoluka bimana Joseph. Mais tellement que Joseph savait bilok biba promesse à Zanango, Joseph a refusé. Na refus wana bien aimé aluka bimana Joseph na makasi. Joseph akimi bilambeti kali. Yo peut-être likambo moko komela kio, circonstance moko komela kio, tu as fui otiki. Peut-être musala moko na musala bande ko sala e bande ko meme bande ko sala que non, ozwa tant ko sambela te. Otiki peut-être musala pona kokota na œuvre nzambe bien aimé. Ko regretter tant wana te. Musala ko tu oponi nzela malam. Peut-être là comment komela kio otiki ka pona nzambe. Peut-être tu avais tout, mais tu as tout abandonné pour nzambe. Je te dis bien aimé, c'est de ranger parce que tu es dans les calculs de Dieu. Et tant à kozongi c'est l'eau sentible. Tant à kozongi c'est là yo akoya bien aimé pour que baki c'est l'eau koleka oh ozala kinango. Bien aimé, Joseph a laissé ses habits à Kimi. Lorsque son mari arrivait le soir à Ibisimobalinae, que non, le bré, l'esclave au mémé libiso, il a cherché comment kokaki kobimananga. Bien aimé, or, ce qu'elle disait, c'était purement faux. Son mari aussi savait que Oazoloba ezalokuta. Mais tellement que tu connais la femme. Des fois, je dis la femme, elle a une langue, la langue des serpents. Bisobasi tozaka na maloba moko convaincante. Oh, attends, mo bala zaki na bakanda nen yo moi sobi ndeni ko apaiser. Malgré dans son cœur, il doutait que non, je ne crois pas que ces jeunes à quoi ça la makamabwe. Mais c'est tellement que c'est la femme qui avait dit. Mobala comme entre le marteau et l'enclume, Salanini, il a cédé. Anzimi au moins sinalobaki, bah même Joseph Nakati à prison. Mais le problème, c'était pas tout ce qui s'est passé. Le problème est là qui n'est Nakati à prison. Le problème est là qui n'est Nakati à prison. J'ai commencé d'abord à expliquer où ta place Joseph Abima qui te place à comme pour na ko ta la paix vinayo. Vinayo bandi wa pepe lelo komi wapi. Problème à Joseph et bandine na kati à prison bien aimé. Et bandaki nanda ko ba parents na été. Problème à Joseph et bandaki na ko ina bande ko na été. Problème à Joseph et bandaki pété nanda ko Potifar. Problème à Joseph et bandine na kati à prison. La Bible nous dit lorsqu'il est arrivé en prison, tellement qu'il avait la gloire de Dieu, bah c'est chef na kati à prison. Mais chef à Joseph na kati à prison mais là qui est l'autre côté. Bien aimé, cause à la chef osa condamné. À quoi sert ces titres wana? Et ça le quoi yo muto landanga. Peut-être aux sala, mais salaire à malongé zate. À quoi bon de travailler? Peut-être yo muto aux na kata libala moko, mais 2 jours na kata libala sengo vraiment libala zate. A go zo mitu na ba question à quoi sert ko bala? Mais bien aimé libala wana eza po memo na kata gloire. Musala wana malgré zo salaire à malongate. Bien aimé tikala ka wana ezo lingo memo na kata gloire. Nyoso to wana eza ba ekolo nzamba zo la kisayo. Bien aimé, eza na mutu moko lisusu na Bible eza David. Bible le baka non batu musuba le baka na zamba na palais royal. Moi je dis ça non. Eza na zamba na palais royal te. Eza na zamba jusqu'à la formation. Formation des alaki na kati ya palais royal. Parce que nzamba lingaki akota non na kati ya palais royal atala ndenge nini roi tambolaka. Ndenge nini roi solaka devant bateau. Ndenge nini roi aliaka. Ndenge nini roi zalaka. Ndenge nini roi tambolaka boy. Bien aimé, c'était toute une école nzamba lingaki ala kisaye. En d'autres termes, Joseph, David, toi tu seras roi. Mais il faut d'abord observer comment le roi a tamboulaka. Pour que l'habitant comme un roi, et même le problème est belleté. Il voulait dire encore à David que non, Natinzo nanda kwa pour ta la berreur, autant la de faux, de façon que l'habitant yo kota na kata royauté, au commettre même erreur au roi où elle est passé à Salaki. Mais peut-être na situation zo traversée, nzambati que les kaka na situation na potala. Pour observer. Nathan Nzambe observation ezalaka. Nzambe tiki le rabiso tam t'observer.
Jamais na mona que non, bon, tu sais, peut-être lobby ozala premier ministre, lobby ozala député, mais bah tu es huissier, non bien aimé. Zambo tu dois ozala assistant député, moko de façon tala, ndenge na salaka, ndenge na coordonnaka, ndenge na salaka. De façon que lobby yo peut-être moko koma, ou ba ko tambwisa mamalamu bien aimé. C'est le même cas au Batiaki Joseph. Joseph, il était la chef de la garde. Des fois, il se disait, chef de garde, on va apporter le côté. Mais Zambalinga Kaibiseka que non. Talaka déjà, banaka déjà ko diriger nos peuple tétio bazana katia prison. De façon que lobby au gouverner Nemboka Mobimba. Bien mais na katia prison, Zamba ko sala e grâce. Na chef na aye nezaka na tongo moko aye ko tala batu aye ko tala baninga ne prisonnier mais il a trouvé deux personnes à kati o bande ko sale pas pharaon akuti bango balamuki na imer moko bien te Joseph bandi ko questionner bango pourquoi votre visage est ainsi pourquoi boza lelo na mawa pourquoi lelo bolamuki kimia te pourquoi lelo bolamuki boye. Moko a eu courage à expliquer Joseph. Habitala na une doto moko o ezo percibe mute mananga. Na une doto moko o ezangi singa pongi. To une doto moko o to zobe explication nangote. Bien aimé, Joseph abisi bango bo ebisanga, bo betelanga lisolo. Ya ndoto ango. Lorsqu'ils ont rencontré l'histoire, Yandoto bango balotaki. Or c'était toute une révélation Zamba révéla ki bango. Il y avait personne pour appeler sa bango explication ana. Il arrivait que non, Joseph bien-aimé a rencontré histoire jusqu'à la fin. Tant moi qui bongo musus pas eu courage, il a quoi expliquer. Bien-aimé lorsqu'il a expliqué, c'est que je bénis l'Éternel, c'est quoi? À la fin Joseph leur a dit, tant boko bima, bobo sanangate, parlez à ma faveur. Parler à ma faveur à Pharaon. Abandi ko expliquer non ti namboka nanga na sale le côté na a loko l'esclave. Nanda ko Potifar penga na sale le côté mais ba koti singa na prison. Je me suis retrouvé aujourd'hui dans la prison. Je n'ai ni père, je n'ai ni famille. Et ça le kolanga na bien-aimé. Toujours se retrouver dans la situation moko oyo moko zolela na na lisungite. Na na mututu ko sunganga. Mais ce matin je suis venu te dire, ce soir je suis venu te dire, lève les yeux vers le montagne. D'où te viendra tes secours. Secours wane où t'es pas bata mokilité mais secours wane ko où t'es pas nzambe. Joseph abisi bango boloba na tina nanga. Or Joseph pendant bande koloba wana abande koloba na to ya batu. Il arriva to batu babimi ba bosani Joseph. Oh nyonso Joseph abisi ki bango pe abisi ki bino bolobelanga et pas Pharaon bango ba bosani. Et ça na batu musu yo sala bango bolamu. O kase le ko bozongi so molamu wana bien aimé ba bosana yo. Peut-être mobali moko s'investit ça ka surier. O lebate ne no teng sa mobali nanga era kozwa musala ako récompenser nga mais abala bien aimé azwa musala abala tayote ko perdre espoir te. Bono bande ko vivre na calcul la batu mais lelo ne ko ebiso eza na calcul la mutu moko o ata batu balobaki o ata batu ba prometaki ba boyaki ko réaliser mais ya za capable ya ko réaliser o batu baloba peut-être o musu yo moko bosana mais za capable ya ko réaliser toutes les promesses o bango ba salate mais notre Dieu il est capable de les réaliser. La Bible nous dit bango ba bimi chef et son joie bimi malgré oignon son Joseph alobaki na ekoki sami ma bosani Joseph. Mais tellement que Joseph a continué déjà na katia calcul nzambe. La Bible nous dit qu'il est arrivé un certain temps après 2 ans. Après 2 ans bien aimé, Zamba ke koloti sa Pharaon. Oh Joseph aloba ki boloba na faveur nanga, mais Zamba yende koloba siko na tina faveur yaye et pas Pharaon. A sauté ba ministre, a sauté ba député, a sauté ba tunyonso, a keti pas président, a ke koloba na faveur naye. Bien aimé, Zamba wana poloba na yo, a kotika ba tunyonso tu, a koloba ka pas muto amoni ka ko salo bolam. Zamba loti sa bango bandoto, a pesa bango ba numéro à téléphone, a pesa bango ba adresse pour que ba ya ba sala ka mutu moko bolam. C'est possible bien aimé parce que ça m'a cambo et monisama et ça m'a cambo déjà te vaincant oh te vivant déjà bien aimé. Et lorsque Pharaon a eu ses songes, il a été troublé par rapport à ses songes bien aimé. Azala qui troublé, aluki batu bien aimé. Si kangana ebiso place yoza bien aimé koko changer adresse te. Nzamba tinda batu ba luko ka na place yoza. Nzamba tinda batu basalo bola muka na place oza. Bien aimé Pharaon a luka explication partout muto pese explication azalate. Jusqu'à ce que non, le chef des chantiers Zaki na prison. Oh Joseph Alobaka n'a parlé à ma faveur. Bien aimé, Kakaya lobi aujourd'hui je veux me rappeler de ma faute.
ngape no ebisa mutu moko kaka lelo o akondima parole o ako accepter parole nzambe ako susciter mutu moko o ya bosana ye o ya tika ye o ya rejeter ye kaka mutu wana nde nzamba ko utiliser pour qu'elle loba na faveur na yo pour qu'elle telema asalo bolam peut-être ozo vivre situation moko critique mais na pourquoi lelo je suis venu te rassurer quelque chose que nzamba lola nzambo asala likolo na se nzambo aza maître ya temps pe ya circonstance nzambo epa na ye retard ezalaka te nzambo ya na retard te nzambe wana na pokwa lelo atininga pona biso ke non azoya ko salo bolam bien aimé ka mutu wana nde nzamba ye kotinda au travers ya bi je vais me rappeler de ma faute yo pe na pokwa lelo mutu moko ko se rappeler na faute na ye mutu moko ko se rappeler na promesse wa prometa que peut-être abungisaki peut-être prometa que libala a réaliser ngote peut-être prometa que musala a réaliser ngote mais lelo je te rassure que nzamba zolotise ndoto pour que akotisa yo pour que non amemo na kata gloire. La Bible nous dit il a parlé à Pharaon au travers Joseph. Et Pharaon a envoyé un Nat bien-aimé. Bakende babimisa Joseph. Joseph abimi na kati à prison. C'est que j'ai aimé quoi? Joseph abima ki ne lamba prison te. Joseph abima ki na mande fois prison te. Mais mande fois ne bota ki na prison. Mande fois ne zo ba charge, ba problème. Bilamba on a bien aimé. Eza bilamba souffrance. Mais lelo na pourquoi lelo? Peu importe lamba balati sakio. Peu importe forme batika kio. Peu importe aspect batika kio. Lelo ka na pourquoi lelo? Ou a kondi ma parole avec foi. Ou a kondi ma parole avec puissance. Miracle les autres banda na vie na ye. De la même manière miracle bandaki na vie à Joseph et bandaki ka na prison na kolongole bilamba ngape na banti kolongola bilamba mawo balati sakyo bilamba déception balati sakyo bilamba ba problème balati sakyo bilamba complication balati sakyo na pourquoi lelo maman azolandanga na bike balati sakyo lamba déception na bike balati sakyo lamba moko ya choc ba sakyo bilamba moko ya chômage et lamba moko ya complication na pourquoi lelo place oza na banti ko kata bilamba wana na kombo na Yesu nazolongola bilamba wana na kombo na Yesu peu importe dire lamba wana na poso yeba dire lamba wana te et ça la combien d'années na vie na ye na na posa ko yeba ngote na eloko la femme a perte de sang wa ba ki soki ka na simbe lamba Yesu na kobima yo peu importe maladie na poso yeba dire na ngote o na yebi et que na pokwa lelo nzamba longola papa moko nzamba longola mama moko ne lamba souffrance ne lamba pasi o balati sakie bien aimé ba kati Joseph lamba ba memi etie pas Pharaon. Lorsqu'à commet pas Pharaon, Pharaon a commencé à donner explication à Ndoto. Lui, il a dit c'est à Dieu qu'appartient l'explication. Bien aimé, pas sur aux homona, souffrance aux homona. Bien aimé, et zanzambe kanda zana solution. Batamo qu'il va payer sa solution. Batamo qu'il va payer sa que l'autre côté bien aimé. La Bible nous dit même le cœur du roi est entre les mains des dieux. Bien aimé, mon thème moutounionso. Et si mamine na maboko nzambe, lorsque lui décide bien aimé, même ata o kangela motema, même o atelemela, même o s'opposant à vie, lorsque Nzamba décida ça la likambo, bana momo kota koluba. Bien, mais lorsque Joseph a donné l'explication, ce que j'ai aimé dans cette histoire, c'est quoi? Pharaon observa bi na moni mutute, wa ko remplacer, wa ko zo place. Nenge moko nazo ebiso, peut-être perda kilibala, mais na ko ebiso na pokwa lelo, na moni mutu moko te, wa ko vivre na mobala na ka lokola yo. Nzamba tinzinga na ebiso omoni mobali wana omoni mwasi wana omoni musala wana omoni poste wana bien aimé ezozela kaka yo parce que mutu mususu ya kosala ngo malamu lokola yo ezate. Tu es dans les temps de Dieu. Nathan Nzambe, même si on est bel côté, il quoi façonnaka. La Bible nous dit là qui s'en place Joseph attend que kola qui cause la première ministre était. Bah la ça classe Joseph a soukate. Mais tellement que Nzamba pona qui est, tellement que Nzamba sélectionné qui est déjà, Nzamba koti ça qui est Nathan nae, Nzamba koti ça qui est na Kairos nae. Et jusqu'à ce que Pharaon l'a nommé le premier ministre. Ngapene ko nommé mutumo ko natangwa lelo. Peu importe bien aimé école otanga, peu importe lango yo yebi. Peut-être msozo ba kenga non na murte, na habité na banda wapi na suka wapi. Mais Nzambe tellement que tu es dans le temps de Dieu. Nzambe yemoko bien aimé akotangisa yo. Nzambe yemoko akoformer yo. Msozo ba kenga na kufela maman, ngana kufela papa. Libala ngoyo yo. Non mitambu sa mandeni, pona na muto opesa nga conseil te. Bien aimé le vrai conseiller c'est Dieu. Vanda kana libala na peut-être oyebite Nzamba kotalisa yo. Nzamba koteya yo. Nzamba kolakisa ndenge nini bavandaka. Alors tindelo mutu moko oya kolakisa yo. Ndenge nini basalaka. Ne perds pas l'espoir. Yo mutu des gens des acquis désespérés. Oh, comment qu'il le colle à Joseph, c'est lui qui était désespéré. Mais je suis venu te dire, tu es dans les temps des dieux. Nathan Nzambe, désespoir et zalakate. Nathan Nzambe, problème et zalakate. Lorsque tu es dans les calculs des dieux, il y a des surprises inattendues. Voilà pourquoi ce soir,
j'aimerais que tu reçois une surprise inattendue. Oh yo kanisa kite. Na pourquoi le na yambisio libalo kana kite. Na yambisio musalo kana kite. Na yambisio bano kana kite. Na yambisio relation moko kana kite. Na yambisio nomination moko kana kite. Na yambisio promotion moko kana kite. Que cela s'accomplisse dans ta vie dans le nom puissant de Jésus. Soit qu'il lo batangwa lelo et pamboli e ya pourquoi lelo et pamboli maman moko et pamboli papa moko. Tikanzamba lola akumisa malisusu. Vraiment, j'aimerais te dire encore un grand merci. Yo mutozu libaku malamu. Yo muto disposer ton na yo ya kolandanga. Nzamba pambola yo, nzamba kanisa yo, nzamba kota likambu na yo. C'est votre servante, la prophétesse Raïssa Onosuku, église des Anna quartier A numéro 15, qui est conduite par le visionnaire Peter Onosuku. Vraiment bien aimé, soko na quartier A numéro 15, na commune Ngaliema na 2 GC barré, soko ye toko yambo na mutema malamu. Toko yambo na mutema mobimba okoyo kabiso lisusu. Parce que balobaka TV ezangonga. Ah, pezangonga. Mais tu es capable de conforter parce que Dieu nous a mis à cœur. Yo mutoza musiko landa biso. Vraiment, balandina biso nyoso tolonase nzamba pambola bino. Une chaîne 100% chrétienne otolobelaka Jésus, auto édifiaka peuple nzambe. Yo mutozu libakuma la montagne ya kotala biso. Invité pe baninga. Partagez en paix, pas s'abonner les sous na kata chaîne. Soko sauver mutu moko fait c'est ça les manalola. Et bon soko sauver 10. Ce qui mutu moko ayambi lobiko na nzela ya biso c'est que nzambe pe akotsa lobiko na nzela yo nzamba pambola yo ozana posa benga biso na plus 243 89 47 130 16 plus 243 89 47 130 16 ou soit au bengi biso sous na numéro mususu plus 243 89 25 90 106 plus 243 89 25 90 106. Vraiment bino surtout to yambi bino na kombo na Yesu nzambe wana apambola bino.